eluselemi muna pasi enzo. La presse, la sécurité, les conducteurs de véhicules, les architectes, les protocoles et autres, tous en mouvement, devant la résidence des chefs spirituels de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes mercredi 26 novembre 2025. Il est 15h, heure d'Inkamba. Les chefs spirituels de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, fait sa sortie dans sa résidence officielle. Le patron de l'église a effectué une visite d'inspection dans quelques sites de l'église kimbangiste, situés au périphérique de Kamba Nouvelle, Jérusalem. Il a commencé par le site Lunga, lié de la constitution de 30 maisons, 8 et 7 chambres, situées au Kafuma, au nord-est d'Inkamba. Les 30 maisons ont été confiées au pays mouvement association au service de l'église kimbangiste déconstruit à une durée de 3 mois, dont la date de remise des clés au chef spirituel est fixée le 22 mars 2026. Sur le terrain, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a eu des explications claires et son conseil direct Papa André Mbenza Kiangani. Après Longa, c'est le tour du site industriel de Kintuka, situé au Kakipako. Les travaux de dessussouma et de planification des sites ont déjà fini. Les travaux exécutés par les Kouraya Kimbangistes de l'espace Grand Équateur, en Kamba. L'atelier de menuiserie moderne de l'église kimbangiste, situé au village Ngombe Kintuka, les chefs spirituels a visité quelques installations.
Une visite complète que sa divinité Papa Simon Kimbangu a effectuée, accompagné de son conseil direct, Papa André Mbeza Kiangani, quelques membres de son cabinet, le pasteur de la ville du Sainte, les clergés de l'église, presse et autres. Dzumbu Dzakela, le site de l'église kimbangiste, situé entre deux villages Gombe Kitsuka et le village Lukengo. C'est par-ci que les chefs spirituels de l'église kimbangiste a bouclé visite de quelques sites de l'église kimbangiste. Le directeur du cabinet chef spirituel, Papa Révérend Landundombaz, Maman Bijou, ou les conseillères au cabinet chef spirituel, pasteur de la ville sainte, Révérend Maya Ndofulu, directeur général des transports, ont exprimé tour à tour au micro de la radio-télévision kimbangiste. Merci beaucoup pour Maloba. Site Zanza Longa, site résidentiel. Longa, zalende sika eponami wana kotonga ba résidence nde yango wana omoni te papa kozala kuna atelemi wana kotala publicité esika yango wana oyo eza kolobama na kasi loko kolanda ndenge nini papa bokonza bule azokoma mikanda mpona kopesa bikateli na bato mpona mpina nini mpona nzanza Longa, les bas résidences, il y a modèle moko ya kitoko. Mo so ba koti ko la dit oui. Azai pa mo so te ekaka ka. Bikateli pesa ba ki bango. Ba sala na bango, pote ba pesa bikateli na bango. Ba na pe de ba na bango ko pa sa bango. Pote délai o e pesa mi ba tongi ndako. Comme on a dit, voilà, oui, l'équilibre. Nous sommes allés dans le projet où il y a l'Ingomba et Azokosala. Donc, il va participer, nous sommes partis à la musique. Nous sommes allés pembeni na papa pour nous copier ma boko, na ndenge bikati les copier na bango. En tout cas, pour na biso bandimi kimbangiste bisika nyoso tozali tomona mukolo mwala yo kwa likambo pambati. Et ça, les makanango, mais les lois, ils allaient, tout bien en journée, ils allaient exceptionnel. Comme on a yé, mon côté tata, mon conziabule, na sima ya ko lancer, mais ça là, où ils allaient kotonga manamboka ya Nzanza Longa, yé mon côté les sous, ça c'est le côté les makona kokeni kotala, mais ça là, on a ndenge ni bandeli. Pe a profiter les sous pour que na ba site ndenge na kati na nzinga na Yerusalem pour na kokende kotala ndenge ni misala eza kokende papa ezali musala oyo ke mwana nyonso ya papa Simon Kimbangu kiangani esika zwami asimba likambo na maboko pamba te likambo tata Nzambe ezalaka lokola blague mende ekendaka pe solo bongo esengi na mondimi nyonso esika nyonso tozwami mwana nyonso papa Simon Kimbangu kiangani misala tozwami tukoka kotelema totelema kaka na ba sensibilisation te pe na mabondeli po likambo yango ezwa elonga po soki Nzambe asepende biso bato tozwaka mapamboli papa journaliste na mokusi tokokolobela na ndenge wana ezali mokolo esengo esepelisi pe biso kotala na suka ya mbula tata mokonzi ya mbula amema biso
totambola totala bisika ya ndenge na ndenge mpona biso surtout bana bavandi na Yerusalemi toza mpenza na esengo esengo ya makasi ya makasi ya makasi mpe elamusi mpe biso lisusu. Merci papa journaliste. tozongisi nano matondi epai ya bino batata mpe bamama journaliste ya radio télévision kimbangiste kobanda na siège international awa na Nkamba ya solo mokolo ya lelo tata Molimo Santo asali biso surprise eyebanaki te moko te alotelaki yango ndoto kasi epai ya Nzambe surprise ezalaka te esengo makasi pamba te tata Molimo Santo asali tour ya bisika oyo ye apeselaki mbano ete totonga Yerusalemi na banorme oyo ya lola nde yango tokende kobandela kuna na site ya Longa esika tozali kotonga site résidentielle moderne awa na Nkamba tokei kuna na Kankipaku koleka imprimerie esika site industriel ezali tolongwe kuna tokei na Mwanzo Kienga kuna na Ngombe Kinsuka esika un grand atelier moderne ya menuiserie esalemi tolongwe wana tokei na Zumbuli ya Kela kuna pe bandako ya kitoko site ezali déjà très aménagé restaurant ezali na ba salle de réunion vraiment tout sepeli mingi. Merci beaucoup papa journaliste. Ngai kombo nanga papa Maya, président général ya Kinzungili la Ajax et directeur général ya transport. Papa lelo a tamboli a visité quelques sites ya Nkamba. D'abord, il y a un motif, il y a satisfaction et il y a joie. Parce que ça fait très longtemps depuis Papa Bima pour la randonnée à Sali, à Talaba, à Misala ou Ezo Salamanangam. Donc c'est d'abord quelque chose où il s'est payé si bisonios. Tour à tour, Papa Tali, Nzanza Longa, Isika ou Bakabuli, Isika ou Bandako. Rotongama atali Nzanza Nzumbudia Kinsuka esika oyo Ngomba Poni po asala et comment on dirait site industriel et puis atali Mwanza Kienga esika atelier salami puis ake sur sana Zumbudia Kenya. Donc bisika wana nyonso papa atali eza misala lingombe zo salama le train en marche ndenge kaka alobaka mille pattes azongaka nsima te avant Nkamba ezotongama oyo azolala atikali kidiba Nkamba ezotongama ezokoma mboka monene ezokoma cité monene ezokoma ville yo soki ozokanisa ke misala ezosalama te yo moko kaka. Après l'explication claire fournie par son conseil direct, les patrons de l'église Kimbangiste pleinement satisfaits et l'avancement des travaux.